va recevoir l'argent. Mais si on t'avait fait un tel tu vas commencer à recevoir de l'argent après une semaine en moins. Il y a déjà un 15 temps de là. Parce que là, qu'elle n'est pas Fanny, bonjour. Mes condoléances. Un mot, juste un mot. Bonjour Fanny. Le co-élibino une fois de plus. Elle a dit ne plus. Atiki Biso Sangoyamawa. Un mot peut-être. On a jeune garçon, on a une grande mobile. Pourquoi pas la vie sur la place? Merci beaucoup. Bonjour Anissa Chuna. La famille artistique, beaucoup fait souffrir d'Adi Akei. Un mot. Merci beaucoup. Toujours continuer dans l'artiste comédien. Merci de rester à nous, de s'abonner, de partager ces vidéos. Toujours mon artiste comédien, il là. Il y a Dadi ne plus. Ah, bah voilà. Baudinga. Ma case. On a sauté Wendé. Grave. Grave, voilà. David Kambala ne plus. On a besoin de mon âme.
Ata yaramu ya moto elelaka ensemble elamokaka ensemble bolingo wana mokolo biso bakomedi tokozala nango nzambe akombola miso. Merci. Ya patungana kesho ni ngoba na banikoniswani wala mboka na kuna watoto za bali kwamba basini famille c'est ça bana kibana za misi ni ngoba kwa za bali sikisa bato bili wala ni ngoba batumba eloko kaka mabe ya bandeko na biso bayebaka mosuka kufi ntango moto so azala bomoi babaka joa kitoko asalaka kitoko na esika bakanisaka baevre na ye ntango azala bomoi basungaka ye ntango azala bomoi ezala malamu mingi mais oyo atosali nyonso atoli kitoko nde na mapata eza nango na efi moko te eza nango na tina moko te nzambe azaka mais kaka moto ntango azala bomoi mpe bakosunga ye nde bolingo. Merci coach. Voilà, tout ça continue comme elle. Merci de liker. Si vraiment tous les ensemble, il y a des Dikamba, tout liker vidéo, tout liker, tout partager comme les artistes comédiens au basé Libanda. Tout liker vidéo. Tout le monde, hein. okobana pa major presque place nyonso naokine na sikutanaka na dadi mobali na ngai ayambanga bien to nayaka nzonzi ayambanga vraimen bien aza yaya moko nayebi te motu nyonso azala mabe te mais dadi aza yaya moko bote bien place ye aza bobabiseka kaka donc pasikala motema po tokungisi baoba moko boye fale nzambe abombela tomona ke kaka ata bando joue te tomonaka te elongi ya dadi osala biso yakokufa ndeko kofinga te nazo bato like par rapport à te tolakisaki tolingaki ya dadi ndenge ya te dans le sens wana voilà
na joué na ofulani te mbanzamani yaya mama yaya yadadi yadadi opesi basi makasi yayo opesi basi makasi yayo opesi basi makasi yayo eleki kilo yayo eleki kilo yayo ezopesi yaya yayo teunopesi Yayo kaboli nzoto aya usapino elombo yayo kaboli nzoto yayo kaboli nzoto ari de bulbono Monelo Gonzali, yada de Monelo Gonzali, yada de Monelo Gonzali, yada de Monelo Gonzali, yada de Monelo Gonzali, Tobenga kwebele boyete o, tobenga kwebele boyete okufela mwana na age ya bamwa eza mwa bien ke par rapport okufela na age oyo papa daliaki tosakanga na likwa papa dali donc napesa bango vraiment na koyebisa bango tope na kosulete bango na koprésente bango pardon na koprésente bango bamecondoléance bazala makasi même mwana mwasi aokokaki alobi papa lelo oyo okomisinga na liboso ya kamera bafilinga oyo ezali koyebasi tolinga mpona makambo opesaka na koprésente bango kaka bamecondoléance bazala makasi na famille artistique nasi bato boye baotomona papa alenga pete crise bakakoma okende koza na crise parce que bazalaka bango mibale ya aussi bagénie oyo basalaka bango mibale donc ça fait tellement ya kokomisa déjà baoba donc la plupart ya bato bazokende mpe ezaka toujours babaoba eza toujours babaoba na ndenge papa dali banani bakojuye neti biso anyokola nazalaki papa lekena banani bakojuye bapapa banani bakojuye bapapa leki ça fait très mal papa ezakala comment aokoka parce que eza bango nde bamesana mesana papa dali na biagene ayebisa betane masolo bolimbisa biso pardon binalia na c'est moi ba ino na sita na tusobola na kala pena na tusa na kino na tusa benga ma airport ça pour nous zena crédit na c'est sur comme na sana sayo na ba déjà cabine changaki na ozo na o démarrer voiture na début ça na koka kama na début na benga na mato parce que la première fois to benga na bakine benga na erona te appel na yé déranger na makasi na so na posa aide na
obenga ye boye apesana message kambala edérange makasi makasi mpasi eza makasi il fallait que ça la siko il fallait pas osenga na bandeko na biso na mafala kambala olinga mpe trop aza parent aza na mwasi aza na bana otala famille na ye moko kobenga mwa aide esalaka Merci. Je peux commencer les ici. Madame Voilà. ça s'appelle ça encore. Sambana ye azwaki wapi mpe na hernie et puis eloko nini ye aresentaki aresevaki eloko tozokoba toujours na motema yaya kofika lelo basoutenir ene pete biso wana ntango lelo mais aza vie vie moko mpenza azali oyebisangaki wana balingi nanga wana oyebisangaki eno garder silence nzambe akosala donc tokaa bavie oyo bafortifie biso tokoma baniveau tokomi maloba na ye kolisama na liwa bozomona ndenge nini ye dadi apesi mpasi na ntongo ya lelo libota ya bacomédien toujours bazolela moni coquette Tingala mbeto navai namoni appel ya Mike Lokamba nande kobeta baje na telefone namoni Mike Lokamba benga anjibaesa ya dadi akufi ngabi ya dadi akufi te nagangeli kutu Mike Lokamba nga na bisenga biango bino boluka boboma biso boye nini zeano toza bagroupe na biso ya association ya WhatsApp nakota na wana tano ya bafungoli ka telefone naye komona publication ya publication ebakata na moi publication ebakata na yo benge bakata confirme ngaki ya dete kofi donc c'était ça malade ya dede esengaki intervention fana intervenir donc il a intervenu qui lobi opéraki ye aresado akufi baninga babimaka ta ya dati baninga babimaka ta ya dati baninga babimaka ta okekamba moko ya dati Coquette, bonjour. Dadi ne plus, mes condoléances d'abord. Dadi ne plus. Tous les années toujours ensemble. Hein. Voilà, qu'ils ont passé. telefone ezolemposole te basi balali telefone esone makasi bo acelanga ta silence balala ezosone mo eza te telefone akuti baapele manke natali nanga te nakipe te eomona motu mona poto atindelinga publication atindelinga foto oliba bidikambala kufuna seboniki ndoki boye nafingi bato ya bato baotinde bafoto nasi boboya bandoki mponi bolika motu akufa bosa boye te na edadi te bosa bongo te apres nayoyoka
otingela publication pesanapotanona bakutina bomoko kuta bomoko nayokuta batiti babusi eteleki liboma na minui yabe liboma nakende wapi yabedi Fitina Lubani. Évitez. Ouais, tu peux nous parler. Pardon? On a souvenir d'Adi. Voilà, qui est kuti batebele baole ya dadi et nous koloba parce que pour le coup même pas 50 jours il a dit soit tiki biso voilà mais éviter sur les épidémies les Hollandais biso vraiment mais je comprends mais tout ça n'a pas de surtout ça là qui m'appelle vraiment limbisa biso to mutu mo basala ki mabe balateli biso nyonso kanzambe alimbisa biso tozokoka tokolala bolamuka bo moto akufi bokolala bokolamuka bo moto akufi ya mingi vraimen ya koloba vraimen eza vraimen pasi vraimen poser ma question poser poser ma question personnellement il présente Azali comme nani nayo vraiment azali comme si président na ngai ok va souvenir nous garder vraiment eza vraiment ebele vraiment ata moko mibale eza ebele baconseil emituna na ye vraiment aza grand star bastar ya Congo ya baartiste comédien yaza na kati. Est-ce que personnellement c'est qui aide des alais qui tant azali vivant aide un nègre hier par rapport à malade naye oui baede bandoisa babaede mosusu bandokota libanda mboka bazotinda nabengi batindeli eloko moko bana ngai esenga natinda osoko omoni moye ezali oyekasa buku emonaki na bando oyo tiki awa okutani na pesi mbuku apre nazonga ya moko nabengi abebima so omoni moye eza te otindeli ata na tigo cash don ya mingi vraimen ya koloba mpenza eza te ya mingi vraimen. Ok, merci Kézé. Merci, on a compris l'émotion, merci. Souvenir na nango ezali parceke ntango ngai na mosala meme na bato bazalaki bao bakusenga na publication ekome na moma moko boye batemelenga bato nyonso bazalaki lesele moto anda obenganga pembeni banasinga dikdik moni tala moto tele moni makambo ezolobaka moto tele eza na moto wana mayete so moto mpe nalongolanga pembeni ya banguna ya bato banda obulisangazaki voilà yo sambelaka kulula kufi ça fait déjà 50 jours même pas 2 mois et aujourd'hui il kamba azuza tiki biso et épidémie et c'est le bon parce que comme mort de bête ça là qui toujours batté et il faut qu'il y ait pas pour ba rester donner déjà le message là qui clair parce que de la femme c'est ça qui clair comment on a vu les gens eloko mosusu moto akoki koignore te ezali ntango baopesa yo voi ya malamu ya kotambola eloko na vili kakoignore te eza yango mais sauf que nous les stars ya vi na biso mpe eza nzela ya nyonso mais nakoloba teke liwa eza na maboko ya moto parce que liwa eza nzambe moto apermetaka nzambe
Yo azobangisa te atanke comédien komona bandeko kokufa ozobanga pe te nanga nayebi vérité nayebi vérité lelo nayebi ki elilo soki eye sike volonté ya nzambe me eloko ebangisanga te eloko ebangisanga te mais sauf que mpasi eza susi ezali ke moto ozalaki ne pembe akei atiki yo eloko tano kodouleur ya mpasi eza yango mais kobanga liwa nga bangaka nanga liwa te parceke nayebi eza na moment mpe nayebi tani na kokufa nayebi Là, elle dit bonjour. On continue toujours. Et Daddy ne plus, hein. Comme vous le voyez déjà. Baton dit. Personne n'a bandu benga. Bandu benga, bengi sidani na bengi benga kuko. Esa vérité, pe bazo ko sa onu. Na opi mutema na beti ne lo ko so kande. La télé mina na bengi. Na bengi président. Non, qui président Zolela. Na kati téléphone na bidon keza solo moi pour na tuna esa. Ando benga na wana na benga odo tout le monde Zande kande mtukuka nzambe ne mtoko pele tsoka kambo tuka tondi baite tebika obela obika na atuka wa koloko batila liwa boyi no pe nzambe kamutambisa biso dadi nzambe ne mutazu biso dadi ya pasi na motema eleki ya monene dadi te nayebi te so nakomona motu longa dadi na monda te so nayebi te dadi azalaka telema tela nyonso dadi azalaki ata so asiliki Bonjour, mes condoléances. Oui, tout petit bien à ton nom. Elle a dû ne plus attiquer biso. Par contre, souvenir, c'est le moto bosa. Au banane depuis moi ma ba moké na ba tuba ko landa biso kisali. na moto wa ya dati atouché apeso pasi nayebi te namona na kosika fibre nayebi na kosika te ya dati aza artiste longola bato ya dada apesaka elengi bisika za apesaka esengo po likambo nayebi nini ya kosexprime yango te nayebi te basouvenir eza tellement Oh, la comprenez? Ande lupango ya dadi ya ayesinga bolakisanga chambre na ye mama na mokozala na mobali nango aza na yo nayokika mongo na bimolako na bimi toyambani wana avake natunda dadi avake nakoma koswana dadi avake notokoma baninga na dadi bananga bakomaki ya moko bazobandaka badokotina bango
ekoma elonga famille moko boye ndoko mpenza bana so aleki kaka tata moko moko na biso na monela yosalelanga lofundi olinginga nayebi te nadi alobelanga mabi te na batongaki yo me avana aloba kosombelanga batongi makasi atonga na ye amesala bongo abi te namona okomi te okokanisiete donc eza na ambiance nazoyeba te Dadi n'est plus la Tiki Bisso. Voici. La Dadi n'est plus. Toujours la Dadi vraiment. Pone la commande la direct, ça y est, combien de direct dans la salle. Maintenant, non, pourquoi tu les mates? Oui, bonjour Ndeko, bonjour. Bonjour Ndeko, bonjour toi. Et la Tiki Bisso. Toi Alain, toi Alain, chapeau. Non, il y a pas de kambala beli vraiment mingi atukila ndeti ngai na bango ya nanga à chaque fois Ndeko Ngindu Sarah, bonjour. Ndeko Sarah Ngindu. Il a dit opéra qui est à Koufina salle d'or. moins nazolota ndoto namoni basili dadi nazolela dadi makasi wana se ya ndoto nazolela dadi makasi ntango ndoto Oui, opération de codorcage. nasambeli moke natina fona telefone tana bon telefone namobilikasa liboso Fala como declaration. On finit à côté de nous. On finit à côté. Chargé. Ok. Voilà. Dadi ne akufi ba opéra qui est Dadi. Ba opéra qui est Dadi. Il est akufi na salle d'or. Arrivé à Bouyguy.
arrivé à Bouiboui à Oléa Dadi wana nyonso ya Bouiboui voilà awa epai ya Dadi awa epai ya Dadi anafanda hapo sibango aoga anafukela voilà. Bouiboui. Direct, hein, On dirait des Congo Boigna TV, une exclusivité. Vous allez dans toute la journée pour nous regarder David Kambala. Pour ceux qui nous soumettent là, pour la Tikibiso, Mobali ya Pembe, Mobali ya Kitoko, pour la Tikibiso, pour regarder la vidéo David. Mobali ya Pembe, Mobali ya Kitoko. David, bien parti, c'est fort. Voilà, même bazo témoigner bola moyen Dadi. Maman olobi ni il y a Dadi. Il y a Dadi aux activités. Mbim. Ça n'a pas de balancer moi.
Saranguindo. Oui, nous sommes la 7e Bakar, bande comme tous les artistes comédiens. Nous avons la aide à Didi Kambala. Voilà, on continue comme ça. Tous de la Bino. Oui, merci beaucoup. Mes condoléances. La famille artistique. Tout le monde dit qu'il y a des petits bisous. Que ça fait mal, il faut ça la passe. Donc, nous avons artistes et nous sommes dans le monde entier. Oui, oui, je vais souligner nous regarder qu'on est là. Il y a une pluie de lettres qui se passe. Il a dit du Kambala. Yeah, wait, was that me? Tema liwaya